Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, kombo na frère Jabianda, na vandi na mboka ya Allemagne, précisément na ville ya Hagen. Thème na ngai ya lelo tokeba na ba prophétie ya lokuta. Nakanisi bandeko na ngai ya basi pe mibali tozomona lelo ba prophétie ya lokuta ebomi mabala ebele epesi bato pe mabala ya lokuta ebimisi bana ebele ya basheg na balabala likolo ya ba prophétie ya lokuta ya ba faux prophète. Esengeli na biso bana na nzambe to fongola miso parce que Bible lobi na biso na mikolo ya suka ebele bakoya Yesu me baza ya nzambe te. Nako kende mingi musika te. Nakanisi bandeko na ngai soki tofongoli Biblia na makomi na nzambe na mukanda ya Acte 16 verset 16 à 18 kuna bokomona lolenge nini apôtre Paul na Silas babanda kokende na nzela pona kokende na etonga na nzambe na kati ya nzela bakutanaki na mwasi moko oyo abandaki pe ko bikisa batu ko bikula batu na makambo ebele oyo abandaki kosala voire même batu ya mboka wana place bango bazalaki bamonaki ye pena musali ya nzambe ya solo parce que abandaki kotanga makambo ya vie na bango nyonso tu oyo abandaki kokutama na bango. Mais apôtre Paul tellement zalaki musali na nzambe ya solo et puis atalisaki eke molimo wana yo ozosaleleza molimo na nzambe te. Je pense que moi si wana tellement apôtre Paul a pamelaki milimo wana na kombo na Yesu milimo wana we bandaki ko oya bandaki ko salele longwaki na nzoto ya mwasi wana. Je pense que bino moko boyebi nini komelaki na apôtre Paul amemaki eti voire même na esika ya ba soda ya mboka wana pona bakoka kobundisa apôtre Paul pona nini ye alongolaki ye o ezalaki puissance na ya bandako saela o bandako zula mbongo na ye. Bandana e bandela mukili toyebi yango bien que diable akoya ako se transformer comme ange de lumière. Ça veut dire que akozala pe ko sala akoki pe ko sala makambo oyo biso tokoki komona keza ya solo mais azana ye kaka diable yango esengeli na biso il faut tozala pena mayele to fongola miso to senga sagesse pe intelligence pa na nzambe po esunga biso to tanga makomi e fongola biso ya koyeba keno nzela o nga nazoko kendeza mabe to malamu to landa nzela na nzambe na loyenge te to landa nzela na nzambe parce que kuna bazotanga Yesu binzambi nzambi pe zali bandeko na ngai ya basi pe ya mibali tokeba mituna biso ezaka kateke importe ki oya bimi na ye lelo ba magicien ba bimi bangunza oto yebaka kala ba mama mbikudi banganga lelo nde bangwana babongana bakoma ba prophète bangwana lelo oyo bakomi ba bishop bangwana lelo bakomi ba docteur suki ya ba foisoni na ba titre kutu voir même esili o bakomi komi pesa totanga na makomi na sir boyebi histoire oyo na Acte 16 chapitre 16 ti à 18 lolenge nini apôtre Paul akutamaki na mwasi wana ti voir même bakomaki tina kata justice ya mboka wana. Alors likamba témoignage ya magicien ya nganga ya muta bandaki kosala bakisi lelo abongwani eza eloko moko ya étrange te mais biso lele komi soki mutu alembi na ye na ngambo wana azalaki azukoka lisusu te ayembala moko nonga na ye pona banda kosalela nzambe avandaka même na kiti po totala vraiment aye kosalela la nzambe mais soka akomi mbala moko pasteur afongoli se église biso pe ba mindimi tokeka kawana parce que pasteur wana zo pesa ba témoignage sika ya uti nani oyo ayebite soki tofongoli kana makomi wana oya komona ke no Bible zo talisa biso ke banda kala bato banda okota na ba cimetière banda ko invoquer ba esprit mabe ba démon o ba benga ba incarnation oyo lelo ke soki ke ba invoquer ba esprit wana tellement imona na kala
misu oyo ya biso batute yango wana nde sikoyo banda komona makambo oyo ebombami na nsima na yo eke ntango bakotalisa ye yango yo mbala moko ale okomi pasteur baza mosali na nzambe solo paseke azobikisa paseke azosala makambo ya ndenge na ndenge. Bandeko na ngai ya basi pe mibali tokeba ntango ekomi na suka makomi oyo balobi na 1 Pierre 15 yango wana nde lelo tokomi komona ekomi kosalama. Mais problème eza nini? Eza nango makambo ya sika te si ebanda kala depuis Sodome et Gomorrhe. Mais sengeli na biso tozala nde na discernement to éveiller vraiment pona toyeba lolenge nini oyo biso tokoki koleka na obstacle to na mitambo o ba diable atieli biso na nzela pona nzala to pona kozanga misala yango wana peut-être tokokwesa kondima na biso pona kopanike likolo ya ba makambo oyo bazo prophète oyo bazo sala. Mais non, tozala pe quand même na moi teti tozala pe quand même na moi discernement na tango yoki prophète mo boyaye mbala moko azosala miracle azokwesa bato est-ce que otangi liloba na nzambe est-ce que o consulter obengi molimo santo pona peut-être fongolo vraiment miso ya koyeba ke aza un vrai serviteur de Dieu ou bien aza faux prophète de Dieu yango wana photo ke bana na nzambe esengeli na biso totanga makomi toya ko découvrir que ebele bazosala na kombo na nzambe me bazo utiliser ba esprit ya mabe pona bakoka kosaela miracle na kombo ya Yesu. Yango wana Bible ezotalisa biso ke tozala vraiment firme toyeba biso moko tanga liloba toyeba kososola tosenga esprit ya discernement esunga biso dans le sens que toyeba kotambola na nzela kobanga nzambe atake lelo nzala yeli yo pasi yeli yo confier na nzambe en plus tsaka makasi na yo na musala na koluka parce que pasi mingi komi koyela biso bana nzambe tolingi misala te toza ba paresse tolingi kaka neti nzamba kwesela biso apesa. Mais non esengeli quelque part fo yeba ke na kufi nzala pona nini seke nazo kende koluka te mabele za pena munene pona to lona pona to buka pona to vivre pona to luka iloko ya kolia to créer ba emploi biso moko to sala ba effort dans le sens que nzala ebete la biso porte te pona to kende na sima ya batu te oyo bakomi ko vivre na sima ya liloba ya nzambe po ete bakoka ko sala vie na bango basomba ba camion na bango batonga bandako na bango to keba bana na nzambe ba prophétie ya lokuta yango wana ezo pousser bato belé bazo kufa avant parce que prophétesse a prophétisé boye a ebisinga ina keba ebisinga na kima pakasongolo wana za mulima be parce que kinganda zandoki mama zandoki papa zandoki Bible zolo bana biso ba wana basimba na maboko na nzambe ata suki na bango na moto ekoki kolongwa te. Pourquoi ngana kende kokabana na mama na ngai na papa na ngai na ndeko na ngai parce que zandoki non oya zapa na ngai za plus fort que oyo azana kindoke zapa ya ndeko na ngai yango na bandeko na ngai toyeba ke mutu azo banga nzambe azo aebi puissance na nzambe ata force moko ekoki kolonga ete parce que o azakati na biso aza plus fort que diable. Yango na pesi bino mbote na kombo na Yesu batu nyonso tu o bolandi émission oyo nzambe a pambola bino. Merci.